journée internationale ya théâtre. Moussala Nabiso, notre métier. Artiste comédien Nyonso, théâtre, cinéma, le 27 mars. Tukuta pas tukuta na place des artistes na 8h. Quand tukuta na babis. Parce que va démarrer babis. Va démarrer babis. Tonyo sotina mitende na Pacifique. Espagne ayemo ko pas bindu musamba. Babi Pacifique par là, faut pas comprendre que artiste et comédien, tous à la capelle ba fanatique. Na kotika na ndako pe boye à to célébrer journée moko ya biso ya théâtre. Le 27 mars. Yabiso. Ba maman ya fa. Eza ya biso nyonso. Ya biso. Ya biso. Eza ya biso. Ya biso. Ya biso nyonso. Ya biso ba artiste. Eza journée na biso. Biso nyonso liboke. Eza nde mokolo munene. Grand événement. Ekoyinda. On dit ba comédien tout ya chien, on a dit ka ba présidenter, on a la présidente, ça dit ba artiste tout. Une nouvelle génération ba leader nyonso ya ba jeune, tous là. Les occupés en été, aux collègues n'angai nada. Na art, mutakalana sikazala te. Voilà makamba wango yi. Biso Nyonso en t-shirt, En jean, basket. kende na interma tongé, soit na $10, soit polo na yo. Et vous avez journée détente, journée réjouissance. Il y aura de l'humour, en bref, les théâtres comme vous aimez bien le voir. Atelier et vous avez. Il y a renforcement des capacités. Toya biso nyonso. Comédien au komona na te na Pacific Palace to yimbele pe. Yeyo, aza collègue mabe. Yeyo, aza comédien mabe.